Yaya na pesa kibino warning de balobaka bongo na anglais avertissement papa mama pekisa mwana na yo soki azali kuluna po ya minene ekoti makambo so ezali te ono yo wakangi yo kuluna okende bongo ona kanya makase se kosala bilanga tete makambo comme na saifora bakangi yo kuluna a toguta na oka pa nzambe bokanisa ki yango lokola maseki balobaki 3 jours ya procès par semaine et si ebandi déjà ya na émission oyo bokotala ba premier lot ya kuluna oyo bakomona bongo kolo Yesu Masia ya otolobaki te tolobi yango tokosola yango awa na émission ya lelo bongo limité mate vina bango ekotika bakokufaka na musalo oyo po sakala ba mama te ba violer na ba jeune sœur na kati église. La personne ensemble merci pour la personne commandant Moussala Baosala vraiment Nzamba Pambola. Ministre de la Justice a tellement sala Moussalo. Botine la biso ba eleme belé na Koweït na Chikapa. Botine na Dombo sko na Chikapa batondi kune belé bazakuna. Se ba kangi bango ba mama ba ke ba futi ba mbongo ba bimi ba so menoncer ba policier ke to bimi boko mona. Azaka mutuka ya kartika jeune kaka mutuka salioni akalanga tour alboso abotolanga mbongo deuxième fois so ba uti okalenga bala 4 nga zana camarade nga mibale bakati nga 5 nga na $30 na bilo matoi ya mama abiso ya ebisi baninga no yebo tika ya kende me camarade yende etotika ne camarade anda tika nde batikala ko violer. Kaka na émission oyo ya page noire tuzali na mawa ya koyebisa yo ke artiste musicien munene alanga nzembo ya mboka na biso na kombo ya Dudu Adula oyo abinisa biso na saiko ya asila kibongo kozongisa molimo oyo alingaka Dudu oyo abina ba animation ya Dudu Adula yeba ke Dudu Adula azali souté. Ça me rappelle encore l'époque wana biso bana mikie ya tonga tete wakila mugata zila gujube yana tonga tete wakila baguta zebe Dudu Adula paix à son âme. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas wapi, Vangantama, les vieux Vangantama, où est l'ensemble de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga, te biso surtout ya somba billet eri yangoyo. Somba billet. Pendant le 15 février, et pas y piwer ensemble de la forêt. Retour, il y a roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta Bongo, na Arena Grand Paris. Oh, Toloba quitté, Tolobi. Voilà. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha Mbote na bino bandeko balandi ya radio ko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko pesa programme oyo
Radio Lokole masolo et pas wapi tokutalaka chaque fois pour na ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek partout zali kolanda biso ya yebisa bandeko papa Fiston asi a bandi na tongo lelo tokoloba mingi te kasi tokotika ba image nde eloba video koloba papa mama pekisa mwana bino lelo na tongo tokovandela kaka makambu ya bakuluna wala merci na bandeko na biso ya beaucoup merci télévision et pas ouais ba pesi biso ba image ba yike ya bakuluna bali ko sala terreur na mboka oya ko sakana te kasi yambo toko makuna tika to pesa mbote pe matondi na molandi monene ya Radio Lokole télévision ye komona ye Tete Mateso voilà Tete Mateso Mama na Thomas na Teresa na Katia Portland na Main Street voilà watu bongo na États-Unis d'Amérique donc mama Tete Mateso apesi mbote et pas ya Thomas na Teresa donc il a Katia Portland wana bala linostu ya Radio Lokole télévision esika bongo bozali voilà kaka na émission oyo ya page noire tuzali na mawa ya koyebisa yo ke artiste musicien munene alanga nzembo ya mboka na biso na kombo ya Dudu Adula oyo abinisa biso na saiko ya asila kibongo kozongisa molimo oyo alingaka Dudu oyo abina ba animation ya Dudu Adula yeba ke Dudu Adula azali souté ça me rappelle encore l'époque wana biso bana mikie ya tonga tete wakila mugata zila guzube yana tonga tete bakila baguta zebe Dudu Adula paix à son âme. Il est parti, mais l'artiste ne meurt jamais. Il est resté gravé dans mitema na biso baleki bana mena ba kurutu ndeko boka esaka ngai mais Zaiko batu bataka soutenir ngani ni bafana Zaiko basala kandeni te bafani ya Zaiko bazali mais bakoli bakomi mikolo alors musique ya Zaiko ezo kokende kaka na ba génération lokola pe biso génération wengia et biso génération wengia on pas ngana te biso génération wenge musique a BCBG 4x4 tout terrain voilà tozali alors en passant je rappelle le 15 février ya to kuta na Paris Grand Arena Arena Grand Paris et pas wapi Vangantama levé Vangantama we rançon de la forêt akobeta retour ya roi n'est-ce pas Schengen ngai tata Sedek na kozala wala le 15 février yo ozanga tozanga te biso surtout ya somba billet yangoyo somba billet pendant le 15 février et pas wapi we rançon de la forêt retour ya roi de la forêt n'est-ce pas Schengen akobeta bongo na Arena Grand Paris otoloba kité tolobi voilà yaya il n'est pas bon que l'homme soit seul heureux mariage na moko ya ba concert na biso mama Yolande Balengo la télévision oyo auti bongo ko sala mariage civil na ye hier déjà ça mariage civil na ye alors dimanche oyo makala ekotika la putulu ekomata et pas wapi mama Yolande Balengola ye akosala bongo mariage religieux ya azanga te bino ba fan ya mama Yolande Balengola télévision bo bengaye bo tunaye bozala bo savourer mariage wana ndenge kozala mais pour l'instant bomoni mariage civil les qui toko ya kosakanate alors au nom de toute l'équipe de la radio Lokole télévision donc on ne peut que souhaiter un heureux mariage na mama Yolande Balengola télévision voilà notre concert bien sûr voilà
Yaya makambi bakuluna oyo bakuluna bakomi kosala loi na mokili oyo biso République démocratique du Congo. Pourquoi Yaya? On doit prendre des mesures. Heureusement, ba mesure pe ezwami. Na ko benda kama toi. Papa, mama, Yaya, leki. Soki ozali kuluna salaka attention. Déjà 300 kuluna bazala ki jije bongo na terrain ya kaluka Yaya. Condamné. Yaya. Tobe na matoi. Mbala oyo maseki lisusu te Yaya. Trop c'est trop. Et loko inango esila kati. Ata film ya Ezukutu esila. Siko pona bino ba kuluna biliaki bino bikoki Yaya. Soki bakangi yo kuluna. Oko kendeli susu kosala bilanga te mbala moko leki. Oke kuta na vie Jésus. O tolobaki te tolobi. Ya tiko to kotikela yo otala. Na ba lelo na koloba mingi te. E kozala mingi kaka ba video. Tala ba kuluna oyo bazalaki jugé. Ta la premier loya bakuluna oyo bakomona bongo Yesu Masia. O tolobaki te tolobi. Totalango bisola bino ensemble parce qu'on a sélectionné pour vous tout un chapelet, toute une litanie. Seri mobimba yaba différents crimes o bakuluna basalaka to sangisi yango na suka bomona ndenge basali bakuluna oyo. O tolobaki te tolobi. Tolanda. Robela kwa karabela ti luwana aussi. Bota TV. Bota la billet là, on va. Moi je suis là, moi là-bas as champion na Banga. Donc vas venir na kati ya mouvement ba kolona. Oyo nyonso sala musala kona na ezo ba tukona na malwek. Donc tout là la pongite kona c'est chaque fois que makamo ne sale maka. Lelo c'est et ça lui bien parce que toujours quand même moi échantillon. Donc chaque fois intervention que nekaka City sur le manguier, City sur le manguier. Mikolo nyonso oyo le kaka ezanga kate que police a que intervenir place wana. Chaque soir tina ba to côté kona bango be bazaka so mo police aleki akomona na terre. Akomona na terre ko ba ko bonga mukolo na mo kimi kozala. Mais so police a besaka mu Congo bazonga. De patrouille pédestre tourner mais oyo tozana ngo senga que sengiri population ba dénoncaka. Hein? Ba dénoncaka. Balobaka exact. Bangonde ba vivaka na bato. Bangonde ba na bato. Mais ceux qui bazangi courage à dénoncer que sur telle avenue na makambo sala maka. C'est trop malheureux parce que sans ces éléments là c'est difficile pour que nous puissions travailler. Hein? Na sepeli na une notable moko ya Kona City atindinga plus ou moins 20 cibles. 20 cibles atinda na téléphone na WhatsApp nangai. Alors tu peux exploiter ngo, tu peux comme ça tu es venu tu peux frapper ba cible là. Bazara attends le ba bêtier boy. Aza incapable de dire non c'est tel, c'est l'enfant de tel. Pour bana bala boy yenda seleka makamwana. Toujours regretter. Et ce qui est au lobby. Par exemple lobby non lobby au moni bato basala mulana mwana na za mwana papa tel. Butu na bakoyela. Est-ce que je me demande bazana posa na kimi to bazana posa na kimete. Parce qu'on a dénoncé que monsieur wana za mutumabe. Yo OK organiser équipe na pour attaquer ngai. C'est ce qui se fait à City.
hein na tunaka ngambe pourquoi est-ce que so na lobika bomba lobe na boto ba ko telanga c'est déployé c'est na moni bato na balingi ki mate ba kuluna bazo sala saccage donc ils attaquent à tout na ba pèse bi citoyen lero ba bengi bisone na bengi o azaka na mutuka lelo ameka ko kene mbangu ba kikuna tokangi o ba mbaye na bango parce que bango mibali na basi bazaka ka bakuluna hein pour preuve o muswana bakuti en pleine action na ko ba bato mabanga donc tokangi bazaka kuluna on titre ka ba mibali na bango yango na tokende kuna tukutuzi bango mais tokolemba te parce que tokorenze kaka moi intervention tout ça mikolonoso pour que tout décourager bango kaka bango ba koleka l'état na makasi te mais toujours senga surtout encore je répète que la population nous aide et ça bakuluna mais yebisa biso que ezana balabala boye oyebisa na mayele numéro na bazana ngo na mayele obenga na téléphone opesenga comme le monsieur là il m'a étalé toute une liste de 20 kuluna 20 kuluna reputé na quartier wana omoni que tout ça na bailema ya makasi oko senga tout travailler pour te faire batouane que la population nous aide vraiment à mettre fin à cette histoire parce que bango baza ba première victime. Souvent j'utilise mon numéro de téléphone. C'est mon numéro de téléphone que j'utilise souvent. C'est le 082 44 97 774. Je souffre que je donne ce numéro parce que ce numéro, chaque fois, papa peut ce numéro, mais autre peut ça mingi bakanga ngote, ba tu zangote. Ba linga mingi numéro yanga parce que personnellement n'a pas ça numéro. Papa, moi c'est dans un bakanga dossier moi c'est dans longola câble na teka kasima Alexis metamboliti etikali ndambu eye elali liboso ndako nanga vers 1h aye ko menacer convoyeur likolo ya capot ya conteneur abimise lichette ya kata pesa téléphone apesi téléphone abandi azui porte-monnaie na ye ale liboso na garçon moko azaka na shop amukie abimisi misu mama José ponga za likolo mama José na fungoli ba fenêtre na suti nini a sauter la conteneur ale bakimi to bimi to lanzi bango bakoti na veni musu bakei tongo nango etikali na moni yana zaka policier na bengi na bise tala makambu petit frère na sabi petit frère wana zo kate na tiki lobi nango na kepa la bango na pesi rapport et pas maman na ye alobi mona to lembi to zo koka ete sili na fandi nanga to komi jeudi le premier vers 20h à côté lingana ndaku na lupango na lichette na zale kanga mona kate lupango bana bazaite bakenda ke église na mona ka ya muke mama ya moko zo benga yo na uti na se na kiti na bimi na koti na kiti na se nini yo okeko lebe pa na biso ngai yo mona ngai nde na misele ki konvaye no lichette pona kata e ngai lo biezali yo ndo bise konvaye abe osakala ngai misi lichette na kata yo olina bomo siko yo ndongo zawa na bandiko zonga sima ye pa bandiko zonga sima abibi na portail mbala moko banzo kima na bandiko landela landie na kona kuti bango bazaki ebele alobi nanga soki okeko fundanga na ko boma bana no so mikio baleka bakenda à classe wana esalami le premier jeudi na 20h le 1er novembre jeudi na 20h ngai nazosenga na batu nyonso baza menancier na quartier bakunu bazo menancier bango quel que soit air baya na niveau ya la police bapesa plainte na bango l'état asala musala na bango po bazo nyokola biso ngande na sabona comme l'insécurité bongo soki akati mwana ngambi ye moko na muloko bike na ko kata bana na o mike soki o memi ngoko fundanga na la police na comme l'insécurité na deuxième premier ta côté lenga na lupo ngamo ko ata muto azala akoko sala ngama be na problème na yo fundele l'état sala musala tozana kimbwala na tozana kimbwala komina monga fula quartier kimbwala nalinga biloko te mena waloba melongi nange bima
Mais chose grave, en pleine opération. Mais chose grave, à Kenara et si la raté. Jérémy, alliance transparent, d'un grand criminel qualifié de longue date. Oh, chaque fois qu'il y a une raison, complète, ainsi au monde massage d'ailleurs. Les licences, ça y l'hôpital. Chose grave, il y a et ça la mine en 2022. La fin 2022 pour tout 2023. Oui. Bakanga ewa na komi nini? Na monga fula, na Koweït ça mtendele. Na tinje puissant combien fait na district na connaît bien. Ngai mon na combien fait na tinje bon. Mais alors moi tu t'as moi pour y bâtir. Papa a bino koyeba, papa mon na libela, papa a bino ayeba. Kuluna, aza kuluna, na ebie. Quand on a machete na ebie Patrick comment est Patrick. A ko ko batia ba devant ngai. Tu n'as pas tinje prison, no bati. Na tinje prison ngai moko. Prison de Seni. Na uta prison ma mususu de se mususu yem takanga ta. Takanga. Ba kosela nga viol ya moi si. Chargé. Petit non na salle nini chargé nga pamba. Papa Eliboso na kumisi na nzambe po aza malamu. Pe ya mibale susu na pesi merci na la police na biso musalo ba osa la biso. Lelo tolala ki na église na kati alpango na église ezali. Alors toza en retraite à 1 mois. Tozala ki wana libanda ba 2 heures. Bana mibale ba kote libiso na mona ba kote bazala ki 8 heures. Basimi 2 machettes na maboko na bango. Mususu wana batikala ki libanda. Alors tant ba koti ba ni ko menoncer biso to pesa mbonga bité biso za en retraite toza na mbongo te. Babe busa mbonga bimbongo za te to te mais après bisinga tout ba na gangi Jésus kama mnoko na Jésus na wala kama mnoko ayala na vandi boy. Baluki mbongo za te lokwa ndako nangeza kantivol ezalaka moto ya mwana nga wela la kawana. Ba oni siko ko menoncer po babuka antivol wa bazwa moto. En tout cas, ceux qui pendant temps babuki quand même basu moto babimisi basu na 4 téléphones baye nango téléphone moko touche na 3 Android babimi nango toke sa ba policier baza pembe na soa ke to na problème boye na boye toye ko zonga tant toye ko zonga en tout cas to bondela ki kaka ensemble to biloko ba violer territoire ba koti l'église basu na bluetooth église to salela kana micro na moto na ba nini ba téléphone ba kenango to ba ki nzambe yo kanga bango nzambe yo landa bango kanga bango po biso to suki awa ndeto ina la police ko porter plainte kota quartier ko abengi soke bakangi bango awa to eto moni moto na biso pe ezali na bluetooth na biso pe yango wana biloko na biso bazwaki ba téléphone eza na boko na on a regretté boza bana quartier bazo ba ba violer bana ba koti na ndaku na ngai bazuka téléphone moko ya mwana nga po alala ki wana babi shebadeba babimi mbala moko bakei na baki bana alo baba bimali bumwa mwasi te ceux qui ngana mema 9 mois pe na bota bakoteke loko te pe ba okangama so ba bongoli mitema te vine na bango ekoteka ba kokufaka na musalo oyo po ko sakala ba mama te ba violer na ba jeune sœur na kati église na pesi ka nzambe merci pe na pesi commandant musala ba osala vraiment nzamba pambola ministre de justice a telema sala musalo botindela biso ba eleme ebele na Koweït na Chikapa botina na Dombo skona Chikapa batondi kuna belé baza kuna
soki bakangi bango bamama bango bake bafuti bambongo babimi baye bazomenonce bapolisier ke tobimi bokomona azaka mutuka ya kaye ya quartier ka jeune kaka mutukaka akalanga tour liboso abotolanga mbongo deuxième fois so bauti okalenga bala 4 nga azana camarade nanga mibale bakati nga 5 nanga ezala na $30 na bilo matoi ya mama ya biso ya yebisi baninga no ye botika ya kende me camarade na yende etotika ne camarade na ande atikala nde batikala ko violer ye na baninga ne baviola camarade nanga fe na machu kasi loko ade napeselaka déjà plainte wana nde bayola musanga na pongi ke no bakangi vibration nde toyo mata toyo koma no kaka nde mtema passe pongi ye pa yebi non et uto sama kana début à 11 mois a baya okuta bango nde bayaka la police ambudi baya bango misu bakima bakanga moko amna ono bezande mambo esalama tour liboso azaka ye moko mais tour ami balé balaki 4 bango bazana terminus muninga na bango moko le kabiso na station toze la moto ndake ndako ayaka ko benga bango aya bengi bango tongo baye muninga na SC4 bimiselinga mbeli atenga mbeli awa katinga saki ezaki na bila mato ya mama biso ezaka na $30 na yebisi ndengo katinga saki nanga kozwanga biloko eza kati te babi tokitana bango bakiti biso na veni ya bar ya évasion tina chantier mo eza wana bango 4 muninga wana yebisi bango bakabola dede balala biso ye aboyaka likambo olobela po tuka liboso na ba era botolanga biloko bandeko nanga bayebisa ye déjà moni muto osali bango a grande sœur na biso déjà ça boyaki abi to tika nzele yo kende mais ko beta lisolo te ndesko to na matina terminus no ki passe kamana nga tikali tiba banzo sale makambo na naza wana nzoka muninga tsafsa nga sac nanga de yasa swanga $30 na bilo matoi ayebisi ngona zuka mbongo wa shimbo ki azwa tikenga ka 2000 francs na kati tito ya na mbudi tipe soda ki akina kuta banga pleine scène eloko ebisa banga babeta ba masasi me ba sotaka na mir na mususu komona nga Ibrahim Tombo na fai na commune ya Pompage mokonzi ndabo na yi faze na Pompage me bakainga fort pona mokambo ki moyibi nzoka nga ya batu innocent ya penza me pala la te lelo apesinga courage na kanga ba miyibi o bomoni lelo tande bakotinga na ba mai yango wana na bikaka papa maisha bosa musa na bino bato na mona bango suna Pompage te na lembi bango deja na pesi bino conseil boy botika mabe eza faux to banda mabe suka nango ozo eloko te o bénéficier na eloko te ato zimbongo ngo okoso mabe lupangu te eloko te ekosila nyonso c'est que to luka to sala nde boulot ya normal nde singa masa na bino boy na koma chauffeur na koma luka ba makambo na ndenge na ngama lelo na baki mi binde ngabe na betaki boloko fo beta pe boloko ya na kangi bino na bola ibo kende bano baboma bango mosala nezobeba mboka eza kimia te kaka mpona ya beba réputation mpona bano ngana sengi eza makama koloba te valere nezosila likolo ya bano ndenge ezoyeba te makambo ezoleka na mboka oyo makambo ezoleka na mboka bango bazoyeba makambo ye azoyeba te réputation ezobeba peuple kongo ya balemi ya likolo ya bano oyo ndenge azomona bango azolinga bango ye azoyeboma bango biso tokufaka mokolo mpe ezali oyo kodekupike mboka ezobeba 10 million ye 10 million na mboka azoyeba te bano oyo banoki bazotina bango moni bapapa oyo bagarso miyibi oyo tolembi bango neti boye ka ya viol baviole bana misato mibale wana ya basi vi ya bana bebi vi ya bana bebi nyonso oyo balisa présence oyo papa biso kote sika awa kitoko te mpona nga bakufa yake kutu kuna te bakufa ka mbala moko tolembi bango tobaye wana fo ya 100 000 bayibi yo mbongo nyonso osuka wapi okende koyiba be pokende kosenga bato bakende nalingi mpe batumba bango bazonga liso bakende te batumba bango kaka awa kaka biso ave ngandela za boedo na mungala na luka mbongo na sa ki porter na luka mbongo mais na kana jour na kuba botola mbongo na telefone mais pona ngai buna mola kaka boboma bango do botumba bango ka
bana bakufa c'est que donc souci fort souci à makasi donc biso to lukala biso mbongo ya mosu to teka ba mai boti to zonga moko ba 22h to kutana bango ba boto la biso mbongo nga luka mbongo na ngado na ndenga kalme la futela nda kuna agi na ngai mais bango balinga ko boto la kozokisa mais pona ngai bobo maka bango donc wa ko loba yon sotu ka ngwana bon na lobi boy biso tozali bana Congo jamais to ko faire souffrir peuple na biso eloko ya liboso etosala ke bana oyo bakota na niveau ya kosala bato mabe à cause ya manquement ya mosala. nazoloba bakulu na oyo moyen eza te à partir ya 22h na Don Bosco koleka te bazokata saki bazokata mutu baofuye biso tikota basi nde bazala nde baofuye tikota basi so mbongo na saka te baofuye ntina nzela ya mabe tobaye bango bazongisa bango na kasho mpo biso tovivre na kimia tobaye bakuluna na mboka oyo moya kotambolela te insécurité ko makasi toza na susiati ya biso ya pompage na ngalema maloba nange eza nini nalingi naloba bandeko oyo besiviki oyo banyokola population mingi ntango banyokola population ok Congo ya lobi eza na posa population ntango bango bazoboma droit de l'homme eza te ntango biso tokozongisa to gouvernement bandi koboma droit de l'homme ekoti ole droit de l'homme ezala baza na badocteur baza na bato ebele oyo bakosala eloko moko ata tonga pamba bapesi bango batiki bango bake na bango bakekufela bandako mpo droit de l'homme ya kojuge gouvernement te. Problème police azosala musala na ye malamu ba juge na biso batika kotia lomeya na baposhi na bango na bato na bato bazosala mabe po bango bakoma ba policier basali musala ale bango bake ba financer bango ba libérer bango or que ba nyoko la pe police baza bato et puis combien de policiers au bamoni ke no bazokisa bango kaka na bato oyo donc bazwa penda justice na bango bachango pena en pratique soki bake bazonga lisusu te soki bakozonga en tout cas la méthode autolobi ke ata tonga moko boye batubaka bango kaka basundoli bango bakekufela kata na bandako po trop c'est trop na zamba ndangi biso kote na biso biloko ezalaka lisusu te biso kote na biso bato nyonso bakoma koluka il n'y a pas de son métier baporter bazali bao bateka mai bazali pona ngai pona bango ba changer batinda bango na intérêt bakelo sala bilanga banyoko mape ndenge baninga na bango banyokolaki po bo eza bien te po eza ba souffrir ba policier na biso or que ba policier bazali pour regarder biso ezali bien botinda bango ka bakele ka intérêt bakelo ko sala bilanga. Ça fait d'avoir ta 2 mois passés tôt le matin donc etika madame qui sala ba chana e de la moni moto moko eleki na 3 jeunes garçons. J'ai dit à madame que je les ai trouvés trop suspects. Madame Albobi Kabasté Balaka, Bobino Banga Banga Yuma. Anekita Baleki Bazongilinga Boé, Barba Bissi Machette. Machette mi balai. Des garçons, machette mi balai. Et puis, garçon, à la moto. Dans un moral, en tant que Kinoa Bi, ah, Bamassa, Baramaïbo da calme. Donc, opérez bien. La bimère, Tchabaola. Mère pas l'ongoli, Godomanae. Nakata Godomana est d'acquis na 300 000. Il y a un teka boba, il teka rebe piste na sel béni. Parce que c'est catholique. Sel béni qui na kati, na téléphone à madame na kati. Allez bakenda nango. Azo c'est madame na parlé en tout cas. Avec tata ba 2 semaines à teka c'était pour une émotion wana. Voilà, c'est un peu ça. Et comme le couteau na la bana oyo. Nazo j'étais ba fleur mingi na major na biso commandant ya awa vraiment do sala musala kitoko musala malamu boende mais ce qu'on a kosenga na ministre de la justice asala ki mesure de grâce moko pour na bana oya boye mais cette fois-ci ce que baloka ba récupérer bango boye ba pesa bango correction oyo esengeli na ndenge justice ya mboka zali kotinda lelo toza le 29 11 mois 2024. Ba bloqué ngai ba 21h lobby et pas bano bazana machette belé nzela malweka.
oyo nalingi kota na ndako babloke nga kote bauti nayebi te oyo namoni bato bazokima ngai na moto babimini ngai liboso oyo babimina ngai na moto liboso na nga na saute natiki moto kote na ngai na moto polise moko aza kote ya moske wana moto ya kosauve moto na ngai ba 21h na pesi polise wana 10 000 fake ta asungi moto na nga bana nyonso wana bantakatier nyonso wana bakote na ndako moye moto akotelema aza te moto akobembu ye aza te ngai nakenda ndako wi nakenda ndako courant eza te na mulilo wana tuko na nzomona bantu azokima na minda ya moto na moni bakaso babimi na machete liboso na nga moso aye na moto abeta nga na liboko na saute natiki moto na se kokima na nga natiki moto heureusement policier moko wana na matrake aza na arme te matrake wana oyo ebikisi moto na nga lobi pa 21h na malweka nzela ya moske kote aba ngongolo mpona ngai nyonso oyo bantu oyo basala mosala oyo basalaka boye eke oyo omoni bantu wana bazongi mpona ngai mpona leta atinda bantu oyo pasa bamosusu batindi bango kote ya kanyama kasi wana bakenda kosala bilanga toza na nzala ata biso nde tomona pasi tala tozoteka mpe banda ntongo ti 12 tozoluka mpona kolia me tala baninga mibali tala bango nde bazali wana mosala bango kaka kokatelaka baninga bapota kobotelaka baninga bambongo bosali mosala malamu vraiment mosala nda ya kitoko tande biso tosufina bapaye mosala na bakasi ne maboko yo moko ozomona toluka mpo oluki banda ntongo ti 12 ozwi moke oke na ndako olesi bana me bango balingaka bongo te bosali mosala kitoko malamu bakende na ki de doigt ye moko leta sala nini ayeba mosala na bango esalinga bende bakangi moko banyokola biso makasi surtout kotala biso kimbola kuna baleki makasi nde bakangi boboye bakende ka papa major asa mosala na ye akote mpe oyo baza tendele bacorrect bakanga bango babiso mpe batikali baza ebele biso mpe baza ebele bakanga bango kasese basala biso bilanga balona biso toya kolia yango bien bakende esalinga bien bano banyokola bato fort kokataka bato baesprit bakomi nango kokataka bato lokwa moninga mama simbi lichette kokataka bato lokwa banyama bake kopema na esika basengeli ekoma kokatela bato kitoko te ninga no mobala asimbi lichette aza so na somono ta mono lokola nyama akata yo azwa oka mbongo abotola bien biso ebimaka 4 ta ba responsable to bato lokwa bango mais pourquoi pas bakosala misala biso basala te premièrement eza nanu mosala oyo la police esala mosala kitoko phénomène oyo ezolobama chaque jour na média ezalaka kuluna alors bapolisier baza na mpona kosala mosala na bango bagent de l'ordre baza na mpona kosala mosala na bango mpasi mpe mawa kaka bango basali mosala na bango alors bango bakose limite awa te bakotinda mpe aki le droit basungaka bapolisier mpo basala mosala kitoko mpo baza bagene ta mpe wana vie okoki kokomisa yango te ekoma lokwa mosala na annexe nous tous peut-être toleka mpe banzela wana mais tozwaka conscience totika yango mais excès à continuer na yango kokomisa yango lokwa mosala eza ya mabe makasi et puis koboma bato donc eza vraiment bien te alors nga na kosenga kaka na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asunga bapolisier atelema asunga vraiment asunga bango bakosala mosala surtout na pompage ya mosala etosala mame basunga bango mais oyo na koloba discipline oyo ekozala vraiment ya bien ke ndenge bakangi bango boye bakena bango mbala moko bapesa bango punition ya bien donc anyamaka sese wana ekotala bakulu nao bakangi toza esukimia te pourkui pa baa bagene lokwa ya biso bakenda mosala baluka mbongo baoka bamasheti bitumba chaque jour toasu na kimia te tocomprendre te tosala major asala mosala na ye bien ndakangi bango boye atika bango te bakei mosika biso mpe tozala na kimia bafeti boye toza lese te bana bazonga 22 ozonga so eza te kozokisaka bato kokalaka bato kobotana ba bambongo toasu kimia te mboka na biso moko toasu bien te mpo ani tolembi bango to bakekaka nyamaka sese po eza sukaka ya mwana mokonzi ya mboka asoutenir la police apesaka bamateriel ebele na bamituka na bamoto nyonso bazalaka nango mpo mosala esama kitoko ako moko impuisa moko akute bomaka mbango sur place pot bake kuna papa na suka ebela kumisaki bango wana baza wapi sikoyo
basa biso kama mabe er nyonso to bodete bana basi to ba violer bana bo est-ce que normal bébé ça venir bana baninga eza normalité fona mito mamoko ko bomaka mala moko maso na mwana kuna na ngola bomaka mama aussi basi boboki na mai esili peto ko na famille na bango eza rakate papa neti boy biso awa ngula ka mukebo 18-19 boy insécurité ko na mboka surtout kacho aussi to na city awa donc ko violer na bana ko iba to mbongo donc moyen te to vivre ton foko luka lukite to ulia ndenge nini ko boy na baziba biso boy barata bakaguna butu boy na bana ndako bamona biso bana ndako bayibi o mama ndako me basolo mabe na butu wana eza normal pona ngapena kuna bakende te bakumaka mama kufaka si passe awa sali biso pa bien te etaki biso ba jeune to lukaka mbongo me to mona ba jeune boy ba osala misala oyo ya mabe oyo esepisa biso te ngana ko senga la ministre Costa asala penata aluki pena moi char de tir mo wa pona ba kuluna kaka donc so ba kangi oso to lembi pour ba keote ba kende ba osonga kaka de la place ko zonga atuka ba sala ata char de tir pona ba kuluna pona ko boma ba so ba jeto luka mbongo to luka mbongo to sala basi to sala bana c'est pourquoi pas bango mbule beta bo donc mal à l'aise de basi la bango char de tir o asali kuluna corps akei libela akei poto to ba kende ba osonga kaka na sepeli makasi na musala bozo sala mais ba konzo bocha liboso ba konzo biso to cha liboso bazo nyokola biso makasi elo ba bimisela ba kuluna to yebite ngai na pona par na ngai so bokangi kuluna to boma kabango so to kangi kuluna to boma bango po bazo faire souffrir biso zo nyoka makasi kuluna ngoka mkolona ska to tala ka kuluna elo ni basalaka biso muso to zo kene ko nyoka manet ngawa musana okene suna yebisi bino mbo yokilanga mawa ya beta mabanga na yo tangsa bana zana bana université mais siko bakuluna bazonyo kola biso babotola biso bambongo bakata biso mboka ya biso moto communauté bazali ba Rwanda su banane ngai pona ngai to boma ka bango o bana ko éliminer bango bien ko neutraliser ka bango bozo neutraliser bango ata maboko ata makolo asa su musalate bapanga na bakisi mamboka nga bango ezate babwaka bango ata na ma ebale bakufa ata na minute oyo ko to baye ko bongela biloko to tambola te papa babwaka bango ata na ebale to lembi to baye o tambola te o sala boye bakangi yo babotolo biloko boni boye papa babwaka bango na ebale to bunga bango lela oya viole wana yebe ba viole ya fa babwaka na ebale oya eza réputation mokonzi ko beba na mboka likolo bano yo ngana za makamalo bate réputation eza beba likolo na bano baboma bango mosana ezo beba mboka eza kimete kaka pona ya beba réputation pona bano ngana sengi na za makamalo bate valeur nezo sila likolo bano ndenga zo ya bate makamo ezo le kana boko yo makamo ezo le kana boko bango bazo le ba makamo ya zo ye bate réputation ezo beba peuple kongo ba lebi likolo bano yo ndenga zo mona bango zo linga bango ya zo le ba bango biso to kufaka mokolo pezali oya ko découvrir que mboka zo beba zi millier ye kisekani bazi millier na mboka zo ye bate banoki bazotina bango tepeli parce que ngamoko nazoloba awa bayibanga mbongo 150,000 francs na sanda oyo uti oleka toza na posa na bango teno bakende libela baboma bango mokonzi azwa décision ya koboma bango parce que balekisi baza lisusu bandeko na biso te tala peuple congolais tokoma kotambola na bobangi kati na mboka na biso moko yango esengi tofélicite nano bakonzi ya pompage bakambi na biso bazokamba biso ete basali mosala kitoko butu balali te. C'est pourquoi que non gouvernement ekanisa bango lisusu koleka vraiment lungoni apona bakonzi papa bazoko na biso na char de kuna pasi bayiba biso bambongo biloko miyibi ya char de kuna biso bambongo miyibi donc mutu moya tambula libre na chombo ezate neti mikolo église Sainte Elisabeth o eza awa chaque jour baza ko attaquer même maman moko aza na lelo amona bango ba 4h maman ole amoni bango chance délégation moko za na sima baba tu moko donc oyo baza sous pembeni ya population te po neto moni bango boy lobi to mo ka bango babimi na bango so ba continuer lisusu donc l'état zo bango va mesure moko ya comme ça bango ta ba inapte ba comme ba inapte mo ba
etambolaka so eza te ekopesa bato conséquence basusu nde baza boye toza age mona bango me biso tondimi kosala mosala bango bandimi banyokola biso tokende kolukaka na motoki na biso bango baya bazwa yango na bolembu na bopete leta face a charge na bango soki batiki esu bango bakozonga lisusu na nzela la polise eza na mpona koyede biso mpe tosufri fort bamasala biso oyo bakomado bakoma na bango bato botola bango kunde bazala mpo koboma baleki meme soda na esprit ya koboma nde omona bango wana bango lichese mpo na bango ekoma nde elo mosusu ochilese azokitolese elo mosusu vraiment basali mosala moko kitoko ya koluka bana na biso biloko bazosala eza malamu te vraiment eza pasi na mawa mosala basali eza kitoko longoni ya longoni ekontinue kokoba mpo eza nano ebele mpo bazobisa biso barapport fo tosala lisu mosusu mpo bakanga lisu mosusu baza nano mwa ebele toza na pompage précisément na PC ya commissariat pompage ya police pa major Jean-Marie Kwete oza liboso na yo esalenga bien parce que esalanga mpasi soki nayoka baboteli motu moto babeti motu libende bazwi moto babuki ndako bazwi moto esalanga mpasi mingi derangeaka mingi emeki komene baenquête moke nde tozwi batrace ya bato oyo na butu tolali bango kusin na opération esalemi na butu tokangi mibale oyo bazalaki mwa ebele me bamosusu bakibi bango moko je pense que tuni bango bayebi bareconnaître ke eloko wana ezoko na bango mpo moto bayebaki bango lobi donc esalenga bien nasengi population bazala na kimia basalisa biso na kopesa biso bainformation ntango nyonso mpe na ngonganu de sorte que tozala na possibilité ya koagir mpona kotya bato libanda bazala na kati ya population te bakende bisika oyo esengeli mpo batya kimia na kati ya population me yango nde bakataka so ifo bayebaka mpe na kati ya ndako bakode pene balandi te bayebi kono awa moto eliaka na kati bayeba kati kadena bakati bantivole bakoti mpe bayebi moto bayebi biloko mosusu parce que bayebaka moto te eza biloko mosusu soko te na ndako biloko eza ebele te akoza ya télévision akoza ya batelefone parce que oyo bayebaki mpe na batelefone ya bakolo moto wana yango wana nasi eza na bango omoni eza na bango moko bandimiki eza ya bango yango nde edaka bango kokota na bandako ya bato bien boye bafanda likolo ya moto bafanda depuis bafanda likolo ya moto Za na pompage na commune ya Ngaliema nalandi bano bayibi moto lelo bakotaki na lupango nanga vers 2h toza na retraite na kati ya lupango église ezali alors toyaki na prière na 2h du matin bakote biso na kati ya lupango o bakotaki na kati bazaki 8 moko na moko asimbi machette mibale ngata na moni elilingi moko na lamuki bamo bataki nga na machette na bango bando senga ba clé ya ndako ngai ba clé zate biso toyaki prière mais za pa na ngai moto oyo ya mwana ngeza ki na veranda wana babandi siko ko menacer veranda ba luka bakata antivol les autres kata na te bake ba pikoli pompe baye babuki cadena ta babuki cadena babimisi moto bazo menacer même ba sœur na kati église va violer bango bazui 4 téléphones bakoti na ndako mobile nanga lalaki na ndako na mwana nga mobile baye baye kutu te bazui nini téléphone na mwana nga moko azolo abi aweze pa badeba adeba nde mwana ngai
mbamoko babimi bakei tant lansi mobali nanga sika bi fallait ngabite nzamba lingaki eleka boma kila etanga te to bondela ki nzambe to biloko ba violer territoire ba ko kota na temple no ba yo nzambo to sambe alliance puissante de la nuit okufa ceux qui te ba teka moto wana te nzambe landa bango kanga bango to uti ni kila opote plein de mois la biso mususu ay abike ba récupérer bato bakangi bango ba na moto yango to moni bango moto na sopeza awa pesi na nous merci vraiment et loko continuer makasi et matana Don Bosco na Chikapa beaucoup na bekileze pele ya kosakana te Don Bosco Chikapa eza somo nzimbi batondi kuna isifika bako ke matanga ya na quartier ba ko saba makamu na bango si botiki biso eza passe baba na quartier bano ba yebi biso tepeli makasi na kumisi nzambe pe asepeli bakonzi makasi sans bango to ngai pe to so ngo te ngai mona kanye komba ça va violer bana l'église alongwe oyo aza petit na nga na yebi na kitambo comme na Patrick auti prison tant pour nani ministre de justice abimisi batu ye pa tozwa grâce wana ngai moko na tinye bolo koninga za mais na okamwa na ye awa lobi musala samaki na butu musala kitoko et salami nga akenda te pour libumu de yanja nga mwa muke tant na mati nge na filmer na tana ko mona ye comme na Patrick donc ayibi moto bata comme c'est la mo aza kuluna na yebi boto na machete na yebi Patrick comme na Patrick ako ko batalo ba devant nga ye tunanga na tindo prison te no bati Bashogi tosha yo lokola ngo mona pale apa le dabi Oh, vibration à Katagia. Azobang. Katagia. wana batikala kibanga alonga bakuti bani komélancer qui sont comme ça pour même chose ça Jésus
Lambalia na ya ti même je tout ndiga na. Soda. Danga gani. Itokia. Maman bozali komona bazali ya kokufa komona ya mama Magina Nizayawo bondi belaka ke déranger sali pasi population azali komituna nini nde ekomelaki ye eloko nini ekomaki landa lisolo mama Magi afandaka na avenue Lwila numéro 104 na komini ya Selembao pembeni ya hôpital ya sanatorium babomaki ye pa ya mwana mobala bozali komona boye na photo mwana mobala ngo kombo na ye Pichu. Pourquoi bobi na Kinshasa ba Pichu nyoso ba koma ba Pichen. Pichu abomi mama oyo. Tango abomi ye alinga bwaka ye. Ndeba na moto na bat bandoleka pembeni ba moni sispe babi. Oh papa yo wana nini kuna. Oh incompréhension. Bekolo benga la police. La police ye etiende ko maboko. Ba kanga kande ko Pichu te bakangi ye po. Ba kutie na bembe ya mama Magi. Ndeko Pichu Basambisie a se retrouver na parquet ya Kalamu. Mais comme tango famille ya mama Magi bazali toujours koluka pour que kaoyo vérité yebana raisonner babomeli mama na bango bakende be na parquet ndeko Pichu azate. Alimwe otonini. Donc comment mutazaki na parquet abima. C'est que bato basala kawana ba yebi dossier ndengeni babimisiye. Famille leli ezali inconsolable na minute oyo. Bazali kotuna nani nde akimisi nde kwa bomaki mama na bango. Est-ce ezali magistrat? Est-ce ezabat basala kuna? Est-ce famille ya mama Magi ba leli pa ya ministre ya justice. Papa Constant Mutamba. Makamboyo yokutu okoka koyoka ngwa tana matoite. Il faut ko koma sur place kuna na parquet ya Kalamu
koluka koyeba nani nde akimisi mutabomaki mutu. Famille ya mama Magi balobi bakoyoka ta par justice et salama po balobi état de droit yoka communication na bango. Likamba ko kamwa dossier sali 1 mois na parquet na sima nango bakimisi mobomi wana na komba pichen ata kudata na po ya Magite sikoyo tokosuka na bano wapi bozo kimisa mutu likola $2500 na yebite mbongo wana mama Sara okosana nango nini papa Mutamba message pa na yo papa ko lala te na dossier oyo soko lali na dossier oyo papa bakobomilo musala papa na ngai mutazaye na valeur te paka kalamu mutazaki na dossier oyo Sara Malundama azimbongo na famille ya Pichen akimisi mobomi bakimisi na bango ye Magiti lelo azaka na moke bana ya mama Magi pe bazangi maloba te babakisi boye. Mama Denise pardon mama bana yoka mawa mama ya biso na bokola biso papa ya biso akufa bese papi yoko bobela biso mama ya biso ministre ya justice papa pardon yoka mawa po la biso toza place monsieur rokimela te maye la biso suki mama Sara loba yo za mwana mwasi te loba yo boti te to bota te pasi oyo kisi biso soki yo moni biso maye la biso soki meya nzambe pa zali mutu bakangai na parquet alimwe makambe maicha Constant Mutamba mafuta yango papa koma na kuna landela mutu nyoso bimisaki ye ausambwa et normalité mutu babomika boye bakangi ye ale bino bokimisi et nini voilà. Je crois, bon, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Il y a Tongo et Lelo, bande de causes là qui baïke, il y a Kolanda Bisso. Ndenge to ali ya trobi ezali ba festivité à Noël to bando ça la bomba dédicace et déranger binoté ba dédicace to bandi yango siko tina le 31 janvier to balaka ndengwa soko sana besoin de dédicace ya Komela biso benga biso kosala o dédicace yo na famille na yo mobimba. Voilà. Soki pe ozali na lisolo ya ko pesa benga biso soki obengi biso ozu biso te komi tungisa mate ya tikela biso audio ya lisolo na otokoyoka yango tokobete yango kaka ndengo olingi tobeta yango soko olingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boy totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. On se retrouve tout à l'heure pour la histoire Moussoussou. Allez, chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendance affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pele